Tango yokinzembo ni. Lingala eza ya Bangala. Eza ya ba Congolais te. Parce que tango benga mulu bolingo lo bani. Ah yo pe ba baby sa yo. Yeah, zelanga na sisa na ide na. Zelanga bina saida. That's 50%. Yeah, na ko chafa ya on a lobby ke na lobby almost. Ya on bite ke na lobby presque. Mabe mundele basala batu de roi bino. Ba nabite. Avant bobanda ko juger ngai talinga te na oti musala yango raison omona nga boye na avec mon pantalon na nga pe saperté on va se commencer à ça mon pani pour battre ba cliente. Anyway, bonsoir. Bote na biso. Tolanda to memi bino ba sujet oyo to bongisa na biso te. To ya ga na mission. Yenda bongisa te. To bandi gamba moko. Dans seconde to bandi. Babi que basa congolais basa fidélité na vie. Apparemment babi que basa Congo basa Congo mama Congo babi que basa fidélité. Bona kibiate. Bo battre en balité. Est-ce que tu peux le montrer les $100? Voilà. $100. C'est notre cagnotte. Les Congolais, c'est mieux de croire. Quand la police va Congolais, vous avez complexé. Français, marié que Belgique et Bomabino, Ibabino ba. Les premières photos est baké. Premièrement, Lingala est la langue oyo ba introduire en na makasi. Here we go again. I'm telling you what is true. Bon français ba introduire na pété. Et yango pesa introduire na makasi. Pourquoi? Parce que linga micro s'il vous plaît. Yango problème na ngina sezanine. Na kati ya Congo normalement etana ba 4 langues nationaux oyo batu balobaka. Bambo sezana ba. Siko exactly. Siko ngana lobani normalement papa na biso ayebisanga ezalaka un moment parce que lingala eza ya Bangala eza ya ba Congolais te. Langue ba Congolais que ça. Vous comprenez? Na ebité peut-être naza curieux peut-être faux bato ba yebi yoka siko na yebisa yo na explication. OK, c'est bon na tiki kasi. C'est bon. Loko za posa yo kate na tiki kasi. Po argument na expliquer loko. Papa, on veut expliquer loko yobo yebité. Oyo kali solo to lingo yo kate. Mais yobo biki oyebité, non? Otuninga langue nationale à Congo, hein? Dans la Congolais, yango na yebi so réponse nanga lingala eza ya Bangala. Réponse nanga po na tongo tuninga langa ba Congolais nini na yebi so na yebi te langue nini bande ko loba avant. Ce qu'on on éviter que ça. Yo kana expliquer yo oyo nga ba expliquer ngai. Soko lingo yo ka fanda nie please. Merci. Merci beaucoup. Le problème est ça balobi boy normalement lingala eza ya Bangala. Chiluba ya ba Luba. Kikongo ya ba Congo. Swahili ya ba Swahili. Ya ba Wahili. Et puis il faut yeba que eza na partie mususu na ebité soki je sais pas. Donc tango bamboka donc ba tribu zaki ya okabana. Bazaki mbatna banda fana na bamboka na bango la plupart. Kinshasa ezamboka eza ya bateke ne babanda mboka wana. Ozo comprendre. Parce que banda koloba na itu banda ba kiteke to ndini na yebi na ngate metangu ba population komi ke mindele pe ba ye na mboka wana ndesko tamba komi ko komi sango ba roi de Belge ba biloko wana bongo nde bango ba ye ko kotela biso français. Normalement lingala eye après français. Na sens lingala otolobara ya simple oyo. Eye après français. Na sens nini? Na sens que tango Mobutu ba Belge bato wana so bakei Mobutu nde siko tango aye na mboka nde asali ke no alobi papa moko ekolo moko tolobaka pe lango eza moko biso tous les Congolais tokoza na facilité
ya ko comprendre ngo parce que baluba banda ba chuluba bangala parce que papa biso même banda lo ba non même na kati ya ndako na biso tanga ndako éduquer bana na ye omona so net bana ne ba lo balingala aise longolelanga ba minoko salité wana parce que za ba minoko na biso te parce que yo folo ba minoko o eza ya tribu na biso yango plus français la plupart ya bato bakola avant bande ko loba kaka français na ba dialecte na bango mais ce ko lingala et ko bima libanda tango président Mobutu ayo buzo bezo pesa kanda eza tango nyosu ba argument ni yaka lingala ezala ya bangala ezala ya bakongo ezala ya banani eza langue oyo witi na mboka ngai loke pesa kanda eza ozwi langue ya batu oyo baboma bakoko na biso bayiba na mboka na biso ti lelo bayibaka na mboka na biso complexe wana langue na bango nde tozomona soki te oloba français wana noza ozande mutu moko intellect ozande mutu moko mayele ozande nini boye soko yebisinga bango bazaki ba grand puissance soko yebisinga bongo ebongo ba mboko tofandi na Irlande oyebi soko betili sola ba anglais ndenge la plupart ba irlandais balobara la plupart ba irlandais ba ilingaka zelana na side na la plupart ba irlandais balobara balingaka ba anglais te mais au mona que non awa bande ko ba arish metango ba anglais ba yeba ngonde bakotela bango munoko anglais awa kutu atakutu kotanga arish to tanga arish te atakutu ko komango to komarango te donc majorité ya ba irlandais balobara anglais mais bana ba memela bango anglais eza bato ba boma bango eza bato ba massacre bango eza bato ba kotsa bango na famille eza bato ba sala ke ba kimaki mais erreur ozo sala awa ba arish awa na Irlande baza mindele baza bato mwindu te mais baza langue ya ba ennemi na bango it doesn't matter baza poso na bango pe loko oyo yo ozo yebate lingala eza lokola anglais eza langue te anglais ba créer ngo pona ka ndenge obaki na Mobutu ndenge alobaki papa moko mama moko leki moko yaya moko sœur moko anglais ba créer kango eza esangisa ba langue belé euta écoute na langue moko mingi ezwa pardon euta langue te mais ezwa maloba mingi ya langue moko comme na latin anglais zaka langue te anglais pe na ba dans année na bazane ndenge zo leka ezo développer ezo changer yango so hotel na ba film anglais baloba na bakala wana ezate anglais obiso so ba lelo nini ozana na réseau dans zo baki awa na Irlande to baka anglais to baka irish te mais babikolo muso ezali bisika babaka irish c'est de la même façon c'est de la même façon pe na Congo c'est pas la même façon c'est pas la même façon parce que bazami ndele siko yona ba ça batu mwindu c'est la même défendre place morote mancho okende okuta mundele azo défendre culture batu mwindu non c'est la même boni biso batu mwindu nga ko défendre culture ba ndele wande lola eza nini eza qui omoni bango baza nazongi bango baza ba grand puissance tozo défendre ngo pourquoi on défend ça pourquoi on défend ça basali yango kando lobi ba créer ndolobi na obi anglais ba créer ngo enfin que la plupart ya monde baza na communication ya anglais pourquoi parce que tant ba créer ngo ba bi que non ndenge zo kende na puissance net oza ba grande puissance net oza boui ce qui peut-être to introduire langue moko et que muto aza na fin fond kuna soka yekola ngo parce que ba mindele ba na temps yekola biso kuna te parce que ba intéressé na o biso toza na ngote biso ne ba africain toza intéressé na ba oyo mindele baza na ngo alors biso nde tozo luka pongana ya poto pongana kende na office parce que ba créer ba office ba créer ba entreprise ba sali langue moko eza officielle que non tout le monde a le bango c'est ça le français c'est ça l'anglais ça ba espagnol ba mboka o eza ba puissant ya ngwana ba sali ba langue na bango que peut-être plus tard PM sur mon bureau chapé comme peu puissant pourquoi ba tellement bazo développer ba tout tellement ce que bazo développer ba tout ba comme peu na souci game souci ya yekolango plus tard on sait jamais dans sens que non ba créer langue que non tout le monde va parler ce que mundela lo balingala po akena lingala wa mundela lo ba chiluba po akena chiluba wa moni erreur zo sala ya ngwana mabe mundele ba sala ba tu lokola bino ba nabite ndenge ba soki colonize coloniser mambolo ba coloniser mentalité ba lokola bino ti façon o ke bozo mona kaka oyo mundela wa sala yende mundele o to kumisa anglais awa obike asali façon ya langue mo pona ba nesu baloba mais Mobutu asala yango na lingala papa obi Mobutu asali la même chose o to kumisa la mindele
basala ki ko kuna na lingala mais tango to bandi masala lingala obi ke te ote lingala zaki langa ba te bangala te na lobi yoka na lingi na faire comprendre histoire lingala source ya lingala source nango esike uti eza munoko ya bangala mais bangala baza ba congolais ozo comprendre problème te na ngi na faire comprendre yo parce que eza que non normalement ndenge parce que tout ça la net awa na poto awa deska to fandi combien de langues ba mindele ya ba Irish baza nango à part anglais ils ont na bango to ils ont colonisé what and what English and Irish ten longo l'anglais Irish they only have one o bango nyonso na kati ya mboka na bango bakoki soki anglais alaki te bakoki ko se communiquer kana Irish sikoyo ko ça la bango différence exact que non Irish ya Cork, Irish ya Dublin, baza na accent différent. Ozo comprendre mais bango nyonso baza langue moko o izo bango nyonso bazo ko se communiquer. So ok na France, baza combien de langages? One. Yeah, baza na français, même sou baza bango na msusu mais o izo sala bango ke ba sangana eza français. Sikoyo biso na Congo, à l'époque, on a tozaki na ngote. Je ne sais pas, je dois encore me renseigner. Vous comprenez? Pour naïeba, est-ce que tozala qui na langue avant ba mindele baya? Parce que ceux qui n'est moulou bazolo bakuna, mungala zolo bakoto, tozo yo kanate parce que ça ba minoko différent. What's your point? My point is que na Afrique, kende ka na Afrique, na Afrique wana basala naïbite ceux qui n'est na mituna. Au mona to ba ebika tozana Irish mais kuna na Afrique baluba banitala ba dialecte belé ezo sala keto yo kanate alors nde lobiki Mobutu ayeke no a créé que no tozana na nini na langage moko parce que langage moko wana ezaka ka limité na biso ba congolais mais ce que anglais eza limité na ba anglais te na ba américain te na ba irlandais te mais anglais eza international d'une manière que chinois zolo ba anglais po ayebi que no yango ndeza langue moko officielle ba eza question ya communication eza question ya colonisation te mais eza question ya puissance ya langage parce que soki te dieu sanga mundela ko yekola anglais pour que asala pardon ko yekola lingala pour que akende nango wapi net ngai na yekola irish pona sala nango omoni façon na ya koloba ezo bakisa ke mentalité na eza colonisée eza colonisé eza réalité tu can expliquer non eza colonisation ya mentalité parce que anglais et comment qui puissance était parce que mde baloba ki anglais non balaki saki yango batu parce que babaki tolingi ko sala langue moko oye ko sala biso nyonso toza na façon ya ko sala business ensemble. Non, parce que dans le monde na bango européen wana parce que langue est populaire par rapport à nini ya monde mobimba oyo nazo reconnaître anglais chinois na français trois langues wana parce que trois langues wana pe o la business bien par rapport à mokili mobimba presque bato oyo pesa baza batambongo oyo baza bata business bata mikolo pardon bata grand ba entreprise baza na ba langue wana voilà. Parce que baby ke na wayeba ko sala musala ni wana siko biso lingala problème oyo pona nanu ezui impact wana te pona esunga na façon oyo sengeli esunga eza mentalité oyo bimisaki na ebandeli wana parce que tangu na lobika ka lingala pona nini papa wana parce que vidéo wana tout tala abete ba français bili tout ça na Congo c'est là c'est ça OK tango sikoyo tango na sali commentaire wana biki poni ozopesa ba français belé français ngo ozo défendre ngo nde soki za koko na biso me bato ngo ba boma ba koko na biso ba continuer article yiba biso tigelo ale yo réponse no mbala mo ezali ke o lingala kute zaki ya bangala eza ya Congo te yango tango na tuna ki OK langue ya Congo eza nini o na ebite sikoyo to moni olingi chrétien lingala tozo baluka ne sika o peut-être yo ozo comprendre répéter ngape na lobi que ozo comprendre entendre yo pozo ba kinga na comprendre te nga nazo ebiso nazo bato ozo comprendre nga nazo ba mentalité na yo eza colonisé par mindele na lingi pe na faire comprendre yo que mentalité na nga eza colonisé par ba mindele te mais sauf que yo ndozo comprendre idée na nga te pourquoi na lo ba comprendre idée na nga te na lobi bien que ba grande puissance ba yekoli anglais nde ba créer na bango ba yeko pour que mokili mobimbe lo bango majorité mokili tozo loba français anglais na chinois ndo lobi sikoyo ba biso Mobutu a créé yango
mais ezaka ka limité et pas na biso ba congolais la plupart. Pourquoi? Parce que nde toza wana biso toza na puissance te. Puissance na biso toza na yo kasi yo na peso le pourquoi. Toza na puissance te. Ya ko créer parce que biloko nyonso toza nango na Congo e uta nango ka libanda. Dede tozo tanga munoko oyo toyebi ke no yango nde zoloba na mukili parce que avantage oyo kolakisa peut-être mwana soki neti nga na olakisa bana na nga lingala na ndako c'est parce que nayebi ke soki kaka azongi na Afrique po aza na facilité ya kosolola na ba parents na nga bandeko na nga na Afrique mais il y a ezaka po na Afrique parce que na mon avantage na ngo musuté parce que so na l'accès lingala ko tanga ngo na école tezela mentalité na eza colonisé mais na yo kolete ndengeni mais oui John c'est ça papa bon OK yo laksa mwana no yo laksa mwana na pe na Angola ko tuboloba portugais pe comme mo international yo laksa mwana lingala nga na lakisi destiné lingala pour destiné à ça na ngoni yo pesa nga réponse OK réponse na avant la réponse na il faut na zonga te réponse nga réponse pour na sisa te pesa nga te zalaka bref na sens te na lingi ozala bref avant zonga kuna pesa nga no réponse te ko pesa réponse yango bref parce que eza build on na lingi na ilakisa yo ozozwa lingala tanke ezaka pona ka to communiquer na mboka. OK, c'est bon. Et ko sa elokote. Mais ngana zo meka ko yebiso wana ndeza colonisation et modèle. Longola makambo ya colonisation pesa réponse. Pesa réponse. Oza coloniser. Pesa réponse. OK. Tika makambo ya colonisation. Pesa réponse. Tika na flow. Na moment on a commandé docteur na yo na zo peso dire. Pesa réponse OK. Parce que oza coloniser mundele atie na mutu na yo ke lingala yo ke ne pas été. Olobino bien biso na kati ya Afrique ou na Congo toza divisé toza na superpower te ndenge lobi na bosani mo lobi toza na puissance zate puissance zate parce que mentalité na biso déjà eza divisé eza na loro moko oyo mindele tactique moko mindele toyebi ke basala diviser pour mieux réussir toyebi yango basala ngo diviser pour mieux réussir to longola ke te ça longola na nous diviser te pardon to pe na peso ezo longola na nous diviser pour mieux réussir chaka ba congolais nyoso baza ini please exemple te na lingi na yeba biso nyoso to lo balingala ozolingi odicter réponse na te biso nyoso to lo balingala na kati ya Congo toza ini pesa nga puissance ya lingala problème est anglais moche anglais za na présence morote eza langue oyo mokili mobimbe zoloba non mokili mobimba la buka kite jour moko bani oloba anglais non ba décida qui par rapport ya kondima na bango tant que batu problème na biso yango nazomeka ko lakisa yo papa nanga mentalité na yo eza colonisé mundele acheyo na mutuke langue ya lingala eza parce que soki na kati ya langue nanu ozana no diviser na kati ya langue ozomona ke yo moko kolomboka yo moko kolo langue na mentalité no déjà webike lingala romanga pas été to nga fitir ndenge ni na peso exemple tangu Lumumba atelemaki pona ko la différence na pays soki akanisa tonga fitir na lingala soki akanisaka papa omoni buzoba ozaka ta mutuna eza buzoba te nga atunyo yo tonga fitir na lingala otuninga so do tonga fitir na lingala bien sûr c'est possible omoni mabe parce que sikoy OK pause soki to tonga fitir na lingala te pona yo langue ni to tonga fitir na Congo omoni nde tozaboy te papa na tunyo question langue nini pona yo na mentalité oyo za nango na mayele zo za nango soki to bi ke to tonga Congo e comme pays ya bien répondre na réponse na question na nga na tuna ki avant nga répondre yo destiné au lakisa lingala kwa sa pays na ko lakisa lingala na ko lakisa valeur ya mboka na ko lakisa pe ko bundela mboka na ko lakisa ke bien sûr ko za na mboka mundele zwa ba bénéfice ya kotanga biloko oyo ba ko lakisa yo mais ko bossa na identité ya mboka note soki possibilité zali yo ezonga na mboka na yo tonga mboka sungango ekola kotisa lingala kotonga mboka eza bien kotonga mboka te zela na français attends kotonga mboka normalement ebanda pas
biso moko. Bien. Vous comprendre? Quand de yebi histoire des alaka, non divisé pour mieux réussir, des basala biso système. Mais ce qui est biso moko congolais, mentalité na biso ezongi. Yeah, il y a que non toza ini comme tous les Congolais, toza na même esprit. Yeah. Problème na biso d'abord ba Congolais doit avancer à côté. Pourquoi? Parce que tolingi no mboka na biso te. Vous comprenez? Yo moko mutu. Yo moko exemple numéro 1. Laissez. Ceux qui n'ont le bien à revoir, ceux qui n'ont le bien à revoir, ceux qui n'ont le bien à revoir. Parce que nga question nga. Pona toto soki tobi ke lelo totonga Congo. Na revoir lelo totonga Congo to bongisa Congo. Nga question nga kaka langue nini to kokotisa pona to banda kotonga. Kak to ça na lingala na biso ti bolong to kota. Entre ba Congolais, entre ba Congolais entre ba Congolais. Parce que toza na facilité ya communication entre biso ba Congolais. Tokotonga mboka na biso na lingala, pourquoi? Parce que za mboka ba Congolais na kati ya Congo. Papa to ba le Congo bande to ba le Belgique to ba le États-Unis yo lo baki awa te koki mangote o lo baki awa soki o lo biki OK o lo baki o changer pas problème o lo baki ke est-ce que tokotonga est-ce que lingala za langue ya kotonga mboka futur na mboka yoka peut-être on comprend bien te na mboka na biso Congo na mboka na biso Congo la langue qui parle o exact ba Congolais nyonso ba dans facilité ko yoka pour les moments donc na ba même sous majorité nyonso te mais na pesa sous 80% lingala o yo zo ba ke o to mboka te to kotonga entre ba Congolais entre ba Congolais tokotonga mboka na lingala o comprendre mais ceux qui te kotisi ba étranger o baza mindele o baza ba américain banini langue o eza officielle pona batu nyonso ba se comprendre baropona langue eza facile pona bango nyonso ba se comprendre o biso nyonso to yebiki eza anglais eza français na kati ya Congo c'est vrai tokotonga mboka na lingala nazongi susu na eloko na baki to bandaki na video papa wana aza na kati ya Congo siko yo kana expliquer na yebi eloko oloba na kati ya video wana olobi wana po déjà loba ki na kati ya video olobi yango ye peut-être to yebi idée na été ozo comprendre mais pour le moment tangu azo ko intervenir na français na mutu na emso yebi ke na TikTok na mutu na emso yebi ke ego kende na YouTube ndeto monyango na YouTube. Pourquoi? Parce que yebi ke ceux qui na lobby langue oyo eza facile pour que Congolais koyoka français koyoka peut-être ba anglais mususu pe bazawana bayoka français bakoyoka il faut na loba langue eko permettre ngate na bandela ba vidéo juste ka pona ba Congolais il faut na ça la langue wana pour que non ceux qui pena bon ceux qui yoki Congolais azolo ba français na kata interview o na kata télé ni wana na mentalité na ndenge to yebeli pena zala honnête alingi a communiquer par sepelisa mindele to a communiquer sepelisa batu mwindu en fait alingi non en fait place wana toza na complexe zala peut ça réponse na réponse bandela question tangu Congolais azolo ba bongo ba français belé na interview na télé nini oya yebi lingala azape na kata Congo tozo bla Congo tozo ba libanda aza kata Congo azo beta ba français milai na kata nini azo interpeller mindele to azo interpeller batu mwindu. Donc, en fait, nako lobate ke soka interpellé ba français, toi interpellé ba tout monde. Zela na bona lobandeni, na pe soka réponse ya oui ou non. Olingi oui ou non, to lingi to solo là. Yo moko avant awa, tango tuna ngali ya destiné. Otuna nga oui te zela te na tuni otuna nga oui na tuna ko oui non te na tuna ko oui non te na tuna ki soki opesa nga réponse. Tu comprends? OK, zela. Bon d'accord. Yoka. Siko tango tuninga. Otuninga so na bi bon. OK, a sepelisa mundele. Ndeni na yebi ka sepelisa mundele. OK, na répondre yo. Na répondre otuninga a sepelisa mundele to a sepelisa ba Congolais. Yango tuninga te, hein? Yango tuninga. Siko na répondre a sepelisa mundele. Est-ce nga na yebi makanisi na ye? Papa.
est-ce que ngana yebi makanise po soka osepelisa mundele to osepelisa ba congolais sikoyo yo lingo lobake tango to Sikoyo, fanda nalingi nayebi, te. yo lingo ba tango to fanda ka to pesa ba opinion ata ba vidéo to le to libi makama mic to che munoro est-ce que o ba makanisa mic te zela na msayo why do you like to act as if oyebi jour mususu nazaki na TikTok je crois ezaki TikTok ya Paul azo intervenir Paul a TikTok. Yeah, aza TikTok Paul nani Bakenda. Ah, OK. Nga so ba Paul la Bible. Paul Lianini, Paul a intervenir. Azo lo bané lingala. Ozo comprendre. Alo bané lingala pour aibi que non la majorité ya banine baye. Mais ba comme les messages ba lobi papa Paul to linga ka mingi mais tango zo lo balingala ba Camerounais ba yokate. Tango zo lo balingala banani ba gabonais ba yokate. Please mekata ko kotisaka ba mot français pour te comprendre parce que ba te belé baza ba Hollanda yo. Pourquoi? Parce que interview na ye eza limité kate pour na ba congolais. Ye emsu na makanisi bege no lo balanga pour na yebi ke ba congolais ndefo balandanga. Mais réponse wana ezongeli mingi balobi ke non soki lokola oza peut-être oyebani. Ozo comprendre le quoi peut-être oyebani. Il faut lo osa le loko que tout le monde a na facilité ko parce que français majorité ya ba congolais ba yoka pe français tant ozolo ba français ozo pe sa chance na batu mususu ba découvrir makamni ozolo ba tant tozo yemba na français tozo yemba pe na lingala muto yoka ne lingala nde to banda liboso nde na yebisa kyo liboso avant na yeba peut-être anglais na banda yoka msu ba musique ba anglais mais allez kaka rythme mais nanda comprendre ba moté mais tant na yo comprendre mais siko le problème ezani tant aux international ou bien tant que ça l'interview na que yebi que état les mana bamboka et surtout na monde TikTok lelo tout le monde Cameroun atala biso Gabon atala biso batunyo so batala biso ndeku to sala ndebiso to baka lingala to zaka limité pas ba congolais mais ce que so to lobi to kende international zela na ça zana saide nanga so to lobi ke to kende international il faut que non to lobi lingala to lobi français rappelle-toi même na majabu tant to mando sala majabu batbanda comme la biso pe que non il faut parler français parce que tout le monde veut écouter aussi le français ozo kweya kaka na le même mutambu ya makamna zo ba ke mentalité na les a colonisé parce que ce que lingo koloba internet c'est impossible oloba yo mutu moko ozo sala interview ozala oyeba ko facilité international na pe ça exemple soki yo bano loba français et bon ce que bato ba loba anglais. Est-ce que vous comprenez? Okopé ça, listen. Ça non, you listen. Ngana yoka kiyo. You listen. Otuninga question ya répondre. Okay, c'est bon. Don't worry. Wana benga ngo rhetorical question. Okay, c'est bon. Parce que ozo nga kara bisika na zokende. Ozo ki makara na français. Na le français na ba na anglais. Na ba pe anglais nyonso. Kana silisa. Okolo bano anglais mais ozo banga pona koloba parce que tozo bla Congo. Baloba anglais te, ba français. Mais ça français mutu batu balinga ko la kisake français. So mutu aloba anglais eza rare eza ke alinga la kisake ayebi ko ba moi 1 2 3 nini mais jamais na mona interview ya mutu moko ya Congo azo adresser bata Congo azo ba anglais. Never seen it. Ezaka français parce que bolingi bo c'est ba français na boité elo kono yebino histoire ba politika na silisa please na fanda ekimia na yebino histoire mama na fanda nazanga bezo yeba ngote na fanda ekimia na sko zolo bani na fanda ekimia na yoka kiyo ebe fanda ekimia yoka ngaza patience please na bi koza moluba motemza mukuse merci au petit exemple il y a Paul azo balingala baza bise ba français parce que ba dessus bazali mais réseau wana eza raison première au Congo ezo bongate parce que toza les seuls pays oyo balingi ko sepelisa bikolo misusu uleke ba focaliser na bikolo na biso moko na repesa exemple Afrobeat lelo comme international eza musique ya ba nigérien lelo koma international ba beta musique na bango ba fandela musique na bango ba bongiza musique na bango ba wanga nango te lelo koma international parce que ça na ba sangisa wana ba pidgin english na bango wana mais e fanda base na culture na bango mais congolais soki kaka azui moi moto nini boye
abani kobeta banini ba français abani kobeta banini ba belge abani kobeta banini nini abosani peuple na ye bisika bazali okuleke otonga na opesa exemple nga soki naza Paul na kata moment wana babisinga Paul ni ba français non il faut yeba base no eza nini parce que nga nazoluka mboka nanu ebonga mboka bata mboka nanu bazwa atata on peut ba osala majabu oyebisaka nga wana tout le monde ba commentaire yango yo pour le bac ote John to be ba français nga baki non mange parce que audience na biso toujours fan de la ba congolais oyo ba lingala parce que ba plateforme ça déjà oyo ba français et ça belé eleki kutu oyo ba lingala et ça belé eleki kutu bato oyo ba lingala bato ba fandaka ba lingala baza muki surtout a na Europe ba plateforme oyo ke ba jeune lokola biso oyo tozo ba lingala eza muki oyo ba todo ba français ezali bato na ba anglais ezali sikoyo tangu biso beto bi OK to sepelisa bato na biso oyo ba lingala et comme kara ote cha français chanini parce que uzomona parce que yo na kati na yo uzomona ka pona kaka o sepelisa bato oyo misusu bazali banda ya Congo oyo ba comprendre kalingala te problème yango wana tikala na mboka bongisa mboka tonga mboka longwa na mentalité wana ya colonisation oyo mundela chebino na biteza nini yango kindoki siko yo lo balingalo za colonie yebisa bato ze colonie nasa ngole siko panya lo ba portugais te parce que portugais za langue ya ba portugais ozongi suka bisika na c'est bon merci portugais za langue ya ba portugais langa bangolaise baza mindele langa bangolaise kimbundu siko panya lo ba kimbundu nakola kuna te nakola kuna te panya lo ba kimbundu te nakola mais yo pe lo yo kola tu na besoin réponse tika na besoin réponse réponse exact lo ba ki na ngai te na ko pe réponse OK au poste la makambo non raison na pona na tombola lingala parce que malgré lingala eza langue ya ba africain eza langue ya ba tuposo moyindo eza ba africain na zongi sune bandili ngana ba rolo ba mindele contre africain eza ba congolais eza ba africain te lingala bazani ba européen lingala eza ba congolais bazani ba européen na lingala eza ba congolais tout d'abord eza ba africain te omoni makambo lingala eza ya ba congolais omoni mentalité ya division olingo yibalanga batu omoni mentalité ya division olingo yibalanga batu alinga yibalanga batu botala muto nzabe mentalité ya division te olingo te mentalité ya division te mentalité ya division te français ezalanga banani ba français ya ba français bazala wapi na France portugais za ezalanga banani ya ba portugais bazala wapi na Europe on comprend na Europe ezaka lokwa Afrique Europe Afrique Amérique na kati Afrique toza na Angola toza na Gabon ba pays belé batu na batu baza na langue na bango Congo na lingala eza langue tout d'abord ya ba congolais ya ba africain te papa kaka nde tolo ba français ya ba français jour ninga abike Congo eza langue ba africain nabi Congo olobi lingala ezalanga ba africain olobi lingala ezalanga ba africain parce que Congo c'est na Afrique non eza na Afrique sikoyo soki nabi ke Congo ya ba africain eza ba africain bon OK OK na comprendre OK c'est bon c'est là c'est bon qui mangote yo kanisinga na zolo bake lingala epesa ezalanga oyo ba africain so balobaka OK to se comprendre bien c'est bon ngala zolo ba lingala ezalang oyo bato balobango baza ba africain ya ba congolais yes of course baza ba africain ngape na sa africain ça dit attention na lobby swahili na ngoto naza africain naza mundele te yo ozo défendre te yo ozo défendre français yo ozo français ochengo likolo ke français nde eza lola parce que il faut kiba parce que mundele mundele azo manipuler cerveau na yo yo kana absolument moko pour que yebisa ndo kata mibale eloko na ina epesa bu il faut chana mtu na yo Congolais. Papa olino lobelo kote ozoti mandeka parce que ozoluka maye otombola bandele na yo donc la français a sala mentalité nous omona moyen ti ya kenanga lo babwe omoni problème eze pa na yo depuis problème c'est bien ozana image ya patro ibabenga ngoni ya kozala patriote comme étant africain au défendre langue
ngape na boyango te. Naza pe na souci ya que non, to défendre pe langue na biso ou bien to défendre pe culture na biso pour que biso pe to influencer. Vous comprendre. Mais sauf que c'est vrai et bandara na moko na mibale pour que ba mata. Mais sauf que na mokili oya lelo nde to lobi. Ba grande puissance. Ba grande puissance o lobi que non ba créer ki langue pour que mokili mobimbe et travail presque dans lelo na ba Afrique presque mokili mobimbe comme le bango. Siko lelo oyo musicien international o ba ben international, ça veut dire azapona nini mon planète mobimba. Na pèse par exemple Paul. Parce que au moins une majorité na kati pourquoi lobi que non ba congolais ba loba anglais te. Pourquoi ba loba anglais te? Parce que batangi si biso anglais te. Na ko na kati na nini na mboka na biso Congo batangi si biso anglais te. Tozaki coloniser na ba belge ba laki si biso français. Ozo comprendre. Parce que français wana ezolobama na presque Afrique mobimba, presque na bien Afrique mobimba, presque Afrique mobimba, presque na lobby bien presque ça coûte presque t yoka sur le lobby presque yoka ça la recherche yo ça la recherche presque Afrique mobimba Swahili par rapport à recherche ça la recherche d'ailleurs presque Afrique mobimba langue ezolo ba Swahili ya wana na tambo babaki kutu ko luka ba comme ça Swahili langue officielle ya Afrique. C'est pas français, papa. Ça, la recherche, on habite ce qu'on dit aux Congo, Afrique, Mobimba. Combien de pays africains parlent le français? Comment quelle langue en Afrique est populaire? Parce que on habite combien de pays en Afrique est à total? Na lobby te quelle langue est populaire? Na lobby presque presque ma pays nyonso lorsqu'on dit presque ngolobani presque mean almost almost all country et cause à la 10 out of 10 na ko time to 5 that's 50%. Yeah, na ko cha 5 ya na lobby almost ya na lobby presque na lobby te ke nyonso na lobby presque ya na lingina komela yo te zela te eza 50% te zela eza 50% te zela il s'agit des pays suivants Bénin joka yango bakomia il s'agit des pays suivants bakomi Algérie Bénin bandotanga na lobi ngana zo ba population tikanga na side na nga ente olobaki pe ngape zanga na fandaki yo fandaki ngana na lobana parce que ozo compter mais oyebite total eza combien? Je m'en fous des total. Tikanga na sa foudra na total na pesa yo ide na nga. Non, tu peux pas. Et donc ngana zo loba presque bana nyoso akale baza mibal. Olobi bien presque yokanga na loba tikanga na sisa ide nanga yondo normal toza ngolais olingo ba mungo munoko bato oza normal toza ngolais tikanga na loba tikanga na oza ye mais oui parce que tango benga mungu bolingo lobani yo pe ba bebisa yo zelanga na sisa na ide nanga zelanga bina side na fanda kimia na side nanga ide nanga ezabo presque ba pays africain et le bara français presque ba pays africain et le bara français aussi n'a pas problème tu vois non défendre en tant que je m'en fous sikoyo tangu peut-être artiste international ou azosa la musique oyo aza peut-être éduqué na français atanga français ozo comprendre tangi français azotala asali musique nae na kati ya musique nae asali lingala asali français azo viser que non na azosala on remarqué que non ata soki ndolo bimaramba rumba au monde qui sur rumba babeti msusu na artiste ya msusu abeti 5 chansons mais na kati ya 5 chansons abeti ya msusu 2 chansons ya lingala rumba lingala eza pure lingala après abeti moko afrobeat après abeti ya msusu mibale ya msusu abeti pe na français pourquoi ayebi ke non na kati ya pays na ye na ndinga ya pays na ye peut-être ba proche ya pays na donc azo viser kateka ke non émission nanga ou bien interview nanga ou bien musique nangai ou bien ba produit nanga na sali
nazo visa ngo kaka pona ba congolais te parce que ce que zo visa ngo kaka pona ba congolais moi comme international exact ozala toujours limité et sika moko parce que tanga ayebi ke non ndinga nanga donc so na katisi na ngambu kotoyo nazana ba Brazzaville balobara français so na kie kuna Benin balobara français so na kie kuna Togo balobara français so na kie kuna la plupart ya ba africains baza ndinga nanga bayokaka bandule na biso ezala lingala ezala français alors nde naza boye pour que non comme international et que tous les africains à côté de moi bayokanga il faut na beta musique oyo msusu eza international na munoko oyo eza na facilité batu nyonso baza na facilité koyoka sikoyo soki neti oyebisinga Afrobeat oya ba Nigeria baloba kaka anglais bazana minoko na bango ba Yoruba ba nini bazala rango mais au moins bakotaka oyo BPG wana eza mix ya ba nini na bango bakotaka ngo mais la plupart eza anglais parce que tant bazo beta remarquez pas ni ba mingi ba Nigeria bakina na ba pays oyo eza ya ba francophone mingi te au moins na bango bakenda ba pays francophone mingi te bakenda na ba pays anglophone parce que bayebi ke tant bazoyemba ba anglais bazoyoka bango baza limité kaka pona ba Nigeria te ba obeta ngo international po bayebi ke ba américain bayoka bango ba anglais bayoka bango na Australie bayoka bango eza ba pays oyo baza na facilité ya ko se communiquer yango wana moni ke soki neti ke non tant on opesi so exemple lo ba ke non tozo ça l'émission ba plateforme ezebele oui mais émission na biso soki neti eza intéressé na ba tout autour bien na ba environnement na biso nyonso baza intéressé na maramto sala okozala ka te ko lo ba ke non te etalinga te non sala ka pour na ba congolais il faut ka biso to lo ba kaka lingala mais to kende musika te et bon soki neti ya msusu na kati ya ba congolais et que ozui sponsor te et que ozui muto soutenir yo te muto fa soutenir yo eza muto peut-être aloba langue mususu eza peut-être français il faut intéresser na nini na eloko na ozo sala na produit na ozo teka na eloko na ozo sala abi bon c'est bon na soutenir no parce que na na facilité ya yo kabino boke musika te sinon soki bozaka limiter place moko c'est pourquoi j'ai dit que non tant tozo sala ngo donc eza question te que non parce que tozo négliger ou bien tozo limiter lingala ou eza langage na biso la plupart ya ba tu balinga ko s'exprimer mingi na français premièrement so pe na kolo ba des fois ya moko pe ba exagérer pourquoi eza moins complexe mais des fois tant to lo barango msusu pour na kaka communauté na biso te tolobango pour na ce qui est pendant elikambo eza très important que communiquer nyonso nani Afrique mobimba yoka il faut to annoncer ngo na français pour to ebike to tozo tinda message na Afrique mobimba bien tozo tinda message pe libanda ya ba africain esika ba pays musu baloba français yoko yebsanga te ka que non parce que zabwe non on peut pas marcher si loba si loba tant on a vendu kimia ça dit qu'il y a na si te na si te mentalité il y a pas problème Zaiko baemba nzembo anglais ke baemba nzembo anglais te parce que Zaiko langa ba comme international ndeni ndele baebi Zaiko langa Zaiko langa eza référence mindele na Europe baebi yango soki kuto yebi na tanga ngone école soki I did I did music bon soki peut-être okoyebisanga yokana biso soki okoyebisanga na kati ya musique c'est normal na kati que soko tangi musique yeah te na ngai Michael Jackson yoka nazolo bateke na yoka ukaka parce que na tanga musique to nazoba mindele tango bapesa ka référence ya musique congolais naza sikaka yebani international ti awa na poto ba yebi Zaiko eza possible na koloba te que non eza impossible jamais te na koloba OK listen soki na lobaki yango soki na lobaki yango na lobaki yango na zone différente na zone na musique te ozo comprendre na lobaki na chaki en général to ba artiste yo mo to ba ngo to zaki na langue parce que on peut faire exemple ya Paul to zaki na langue yango na loba yoka exemple ya artiste musical to zaki na langue yoka omoni listen omoni musique yoka omoni na kati ya musique omoni na kati ya musique okoye musique eza
na attraction moko boye toyebi ndenge na ko expliquer mais na kati ya zone ya musique na kati ya zone ya musique impossible na kati ya zone ya musique eza possible oyembi pe nzembo moko boye et que tout le monde peut reconnaître. C'est quoi international nyo? OK. International. Na me kana ko sala semblant ndire na ndimi Parce que international nini yo ba lobela que eza impossible sortir kana ba international na biso eza nini na kati ya ba congolais na kati ya temps na ba yoga. Tuni international ndini yo ba lobela ke eza pas pour na kokoma na ba matière presque belé. Matière lokola ni pesa ba matière presque belé so ki net que non net ndeto sala émission na biso mi balé boy. Première matière ndeto sala ka émission biso ezaka ndeto sola ka boy. Ezaka visé par ba congolais. Comme international ndeni batu msuba yo kabiso ndeni soto lo bakali ngala. The way to comme international c'est parce que batu na biso baza international. Sauf que ceux qui yo zolo baké par rapport aux international zo baké o comme na ba ekolo mususu. Ba ekolo nyoso ngana viser ka batu na biso te po lobi batu na biso tongo rapport de lobi batu na biso baza international. Ezaka ba congolais na zolo ba congolais te na zolo ba ekolo ba ekolo nyoso. Yangwana na loba na bandeli. Eza impossible mutu moko a sepelisa ba ekolo nyoso. Parce que soit o sepelisa kaka ba ekolo ya français to ba ekolo ya lingala. Parce que yo lungo ba ke ceux qui sont fandi boy on a pas comme international c'est-à-dire yo bana ko ba français ngana ba lo ba anglais en fait non parce que batu batel l'Arabie saoudite c'est là batu batel l'Arabie saoudite misusu pe mingi pe ba lo ba anglais parce que pour anika yo linga ka to chaka français to cha anglais te ngana est-ce que biso nde to zabwe to cha limite ya maloba papa tozo ba makamba to lo ba anglais to lo ba français to ko tozo ba hypothetical ndenge ba tozo pesa exemple so to lo bike pona to sepelisa bikolo mususu pona to koma international o lo ba langue ni to cha pona yo to lo ba nyoso po déjà to lo ba na langue o pesa yo te que non spécifique langue siko quelle spécifique langue siko c'est que photo tozo na spécifique parce que déjà na lo ba boy parce que majorité ya bato ba yo karabiso eza ba congolais même si ba lo bara anglais to ba lo bara français mais ce qui net c'est comme que non libanda ya ba congolais libanda ya ba congolais ils a peut-être ba Nigeria ou ils a peut-être ba camerounais ou ils a peut-être ba nini vous comprenez pour que non to comme un sous international vous comprenez pour que to comme un sous international ils a peut-être na ebité il faut qu'on créer un sous na koloba ko créer un sous programme moko boye et peut être que non ndenge msusu nde na pesa neti vision ya église na biso nde zalaka na pesa vision ya église na biso nde zalaka zela na pesa vision ya église na biso na pesa vision ya église mais faut qu'on luka ko loba n'importe quoi te oza pena escroc problème ezate benga nonga ba kombo nyoso lingi parce que na ko loba n'importe quoi te fona loba mambo na zo luka na réfléchir yo le makambo ya rosa internet ngana tuni yo question parce que par exemple ya Shona Biso obi que Shona Biso tozaka na ba congolais ka totika na ba congolais na pesi na tuni yo question ce que to lobi que moche OK na ba congolais zo simba te to luka ko za international na tuni yo to bana lo bana langue nini réseau na tuni question na zo loba na tuni question parce que na tuni ngo yote raison où yo boyi ko pesa nga réponse parce que oyebi na yo moko orolo bakaka to tia français pe tango please na société na OK c'est bon merci orolo bakaka français parce que ça makantinanga na article loba OK orolo bakaka français opesa kaka français parce que mentalité na eza colonisée par ba belge yo monaka soki ndo lobi français wana nde okomi intellect wana okomi mwa mayele wana nde obimi mwa motu parce que pona yo lingala eza mboka kaka pona kosona bakoko na biso na ba nini bon OK premièrement na ngina expliquer le moko expliquer nga ele ko mibale te no changa ta 7 merci beaucoup il faut to longa mtu na biso koloba français et ngoloba te ko za intellectuel yo nde longolango parce que ngana banga bon OK na oloba na bat balandanga ngana za kundi kuna koloba français et ngoloba te ko za internet aux intellectuels na biso kitaltala
te na oloba na Mpona ngana batu kuna. hôpital mpona Te oloba bongo. na mi mona déjà. Mabe nayebi te soki mwasi na mona na nini. Osepeli? Ok. Obebisi film. Na pousa kutu bien kupo bayoka nga bien. Koloba français et koloba te que non aux internationaux, aux intellectuels. Il y a beaucoup de personnes qui parlent français, bah bato mayele te. Ozo comprendre. Mayele ezo dépendre na langue te. Et ça na bato musu baloba lingala baza plus intelligent, plus sage que bato baloba français. Mais sauf que koloba français eza langue ezo permettre biso to se communiquer presque na mokili mobimba. Koloba anglais eza langue ezo permettre biso to se communiquer presque na mokili mobimba. Nde tolobi na chinois, nde alobaki chinois, français na anglais. Sikoyo na question mususu atuninga. Soki na tolobi ke to comme international. Qu'est-ce que langue to cham? International na biso, langue na biso eza lokola première langue eza langue photo viser eza esika to fandi. Pourquoi? Parce que tozo fanda na Irlande. Il faut to viser ba irlandais. Parce que bato sous bakoki peut-être donc yangwana na loba ba irlandais. On comprend? What are you saying? Non. Just admit that you're full of it. Ozolekisa film pamba, olekisa air pamba. Pona kaka ondi mateke, oyebi no good makambo zoloba te. Sabino le moko. Yem ta sala ba editing. Vous comprenez? Maramu nyonso na oloba na na raison we ba mno ki okatango. Ate na okata te. Na okata te. Na otika pena ba mona pena ke. Ndebe pena ozala. OK. Sikoyo. Continue. Langue il faut to viser ba irlandais esika toza. So ki na tike no ba lobi to loba mais c'est vrai. Hein? Parce que nga nazaka penza influent en anglais te. Yeah, eza kosekate parce que na loba note na loba to anglais. Na lo yoka. Naza influent en anglais te. Ozomona. Naza influent en anglais te parce que na koli na Congo. Nazoloba note. Nazoloba na yote. Nazoloba na yote. Olobi ke otuna question. Nazoloba kuna. Ok. Ok. Naza influent na anglais te. Ozo comprendre. Mais sinon, eloko pendant question na tuninga, sinon ce qui est au photo commandant international, il faut te bâtir dans le sika toza. Où est Irlande. Ozo comprendre. Donc neti l'église n'a besoin de tout ça là. Ozo comprendre. L'église n'a besoin de interprète ce qui est le anglais ou le bas lingala pour que non sous anglais ayoka sous français ayoka non pardon sous lingala ayoka pour to le bas des langues anglais na lingala c'est les autres français sikoyo soki netike soki netike non to comme ba influent so net to linke ba nyonso ba yoka biso to ko luka banani ba benga banani ba interprète ndenge nani lité akanda sala galanda to che ba interprète ou soit tokomi ko créer des émissions dans la journée, émission moko ya anglais, émission moko ya lingala. Pour te ebi que tant to viser, baninga msusu pe ya ba anglais, ba yoka biso. Et puis des trois, net nga pe le wana lo bananga moi français. Na ko sepela pe que non, to lo ba pe na français, pour te ebi que non tant to lo ba pe na français comme ba congolais bazara un peu lié na ba français, na ba gabonais, ba ni na ba to ba contrôler. Et talinga tendenyo soloba. Donc de quoi toza influencé, toza bango biso na préféré pe que anglais, français, na lingala pour que to comme influent. Merci. Merci. Thank you so much. Mo Hollande émission yo. Hollande on a 10 fois, 50 fois. Oyo ka how much? C'est bon. Na moni to how much mayele ozanango? Yo naza mayele. Nada mayele papa. Nada mayele. Yona bikas yo mo Hollande émission ngo. Bon pour na place ni wana so na rokata le remonter. Otala ngata 10 fois na kaye na bik. C'est dans temps on ça. Ona o comprendre ndenge. C'est dans temps on ça 50. O comprendre ndenge penzaki oza penzaki. Merci. Yo ngape na peso conseil otala ngata ça 77 fois. Vous avez raison. On comprend non ouais. Vous avez raison. C'est ça ah tona tuna question ya suka pour na actualité. Non si na solo binyo so déjà. OK. Na actualité moko pardon. Peut-être au développement on la fois passée. Yo kilanga na moto.
Yoki nzembo ni. Papa na lole ya ku mama. Okay. Comparé na nzembo ya libanda epesio vibe nzembo ni. 207 fali bupa. Siko yona ina tuna. Siko poani. Alenga comme international. C'est tellement impossible comme international. Soka tika na batanzambe. Ukupala go. Merci bye.